bazana ba intérêt bayokana ba université ki obengelanga bato temps bazana ba pourcentage na mitu na biso bon ba risque ba futa raté ba futa monga minerval te mais étranger futa $2500 1500 soko futi mbongo na minerval ya na droit 10%. So ben se batu 10 année wana futa minerval ti le minerval na eza na compte mito bato ben se la bato bato miso baranko so bengi yo oye alors so ko na aéroport a comme so na afjit eza lokola homme asundolo wana na mbona minerval ale omonde ya bandilo ba vérité biologie boy so bo momé ko contredire ngano ya pena wa ici siko na koloba ba vérité moko po na lingi tembe bonga rit na koya ki bato so ba koya nango po mbongo ya pasi bozami te mama bebi no ba agent. C'est-à-dire quoi? Lilo phénomène mo réseau le Ghana RDC il y a ba agence de voyage. Ba agence de voyage baza au moins à 4-5 pays. Na 4-5 pays wana ba biso peut-être que non biso to tsina na Chypre, na Maroc, na Tunisie, na Canada, na États-Unis, na Cuba, na Finlande, na pese exemple. Tunisie $2000, Maroc $2300, Canada $3500, États-Unis $5000, France $6000, Finlande $3500. Ayebi ke Finlande wana ana mutute ana connaissance te ayebi ke okozwa peut-être que visa te ayebi ke procédure wana ayebi yango bien te mais chango peut-être parce que ayoka ki place mo bobi ke non na Finlande bozo ba congolais pe tellement ignorant aux alaka na kika wana ah Finlande ezaka nini o te Finlande o meza mboka mo kitoko so ki kuna ba pesa ba misala info komi yo ki pona nini agence de voyage wa biso ah bon au moins na Finlande oyo toana batu ba ya mbokuna info komi kuna yeba ke ozana ba opportunité bien et puis permettre yo au s'assortir boy aller yope bon OK ba rassurer yo mambu tout bimisi peut-être $3000 na yo wo démarche banda te ça ni bandi baza rappel na moi ba stratégie mo peut-être que ba biso $3000 te ah pesa na avance ya visa ou soit ouverture à dossier. Bah, c'est l'ouverture à dossier peut-être que $1000. Non, ouverture à dossier, on a bon ça là, allez. Pesa bon boya 1500 et que malé mais 3000 pour rater et coquille. Oh mon appel nini viser ça nini et été. Oh non, moni to côté ba document mam tout mais viser été te proposer au Bonjour, chers abonnés à Chéri O News Télévision. Toza bongo lisusu na bino mokona lelo kaka ndenge to continuera toujours analyse 3.0. Lelo to eli na ba agence de voyage. Ba agence de voyage ya RDC. To betano ni solo oyo. Bonjour papa, on répond des questions non dévolées. Au lobby de Kono, azo za pour ça visa, azo c'est la visa ici, pas qu'il y ait des Biélorussie, pas qu'il y ait des Pologne. Et là on a eu ce baris basé bien par rapport à Biélorussie. Pourquoi? Pour ce baris bakangi yo bazana centre, il y a des 7 centres de déportation. Mais na Biélorussie ça l'a raté. Bon on bazana centre il y a détention. Le so bakangi yo mbala moko OK IVS. IVS c'est la place moko nako souhaiter na pire ennemi na nga la place wanté. Soko zoti na ndeko na yo nzela ya Pologne na Zamba Pologne wana balikana kati ya Zamba so ba yebisa babi esa bino vérité te eza loko zoti na ndeko na nzela Brésil to nzela Maroc to nzela Libye to nzela ya Grèce donc eza pas si moko ko imaginer te ba polonais to kenete ba matali kola nzete donc so bakangi yo mbala mokolo ba otelo bino boka ngunda ba kozongi so na Biélorussie ceux qui sont bazongi so na Biélorussie ba Biélorussie ba démon mais biso ba vampire. Quand ça la coûte derrière to passe le passeport na yo pour ceux qui au passer le passeport na yo au vendre dans cette détention dans lobby so ba kangolo kota Brest to ba kangolo kota Grodna place eza ma B ma casse ta Brest pour to ba kanga bon na Zamba na baye barate ba zong so bango na frontière ni so ba zong so na frontière à Brest dans dos zongana faut beso passer le passeport faut bien ambassade na yo ils aura 2 mois na place en détention aux en droit pélité bilo papé sakana ba grèche ka bando botama no liango te donc ba ko traumatiser au cerveau peliko nango so ba ni ba bango batika mutu te mutu akoso te bango ba déportaka mutu
so ba déporter yo so ba za ba déporter yo faut somba billet na mbongo na yo so za na mbongo somba billet te obenga famille no bisika tu bazali ba somba lo billet aller ba rapatrier yo naza témoin oculaire parce que naza victime eloko wana na lingite bato mso ko na mbebana bato ba bengisa bato na bazana vérité te po bango bazana ba intérêt ba yokana ba université ki obengela nga bato temps bazana ba pourcentage na mitu na biso bon ba risque ba futa raté ba futa monga minerval te mais étranger futa $2500 1500 soko futi mbongo na minerval ya na droit 10%. So bengisi bato 10 année wana futa minerval ti le minerval na eza na compte mito bato bengisa la bato bato miso ba ranko so bengi yo oye alors so ko na aéroport a comme ça on a affichite eza lokola home asundolo wana na mbona minerval ale donc contre ceux qui wana kimi ya na téléphone miso bazala moi mal miso bazala ko tun koko de kabawana akimio na aéroport yate langi po yebite nzelo yebite sika ba peta ba câble omona moi ça ko ti bala moi akanaki mito na makolote omona ya bandelo ba vérité biologie boy so bo momé ko contredire ngano ya pena wa ici siko na koloba ba vérité moko po na lingi tembe bonga rit na ko yaki bato so ba ko ya nango po mbongo ya pasi boza mi te mama bebi no ba agent oyo bandeko na nga obolanda nga wa vraiment lelo tolobela no likambo ya bandeko na biso o ba voyager bazobima bamboka et puis bazozala escroquer depuis les pays et puis erba okoma bamboka na sengela ba koma ezala catastrophe pour na bango. Je vous jure actuellement toi un phénomène moko au isolé quand na monde mikolo ba bengo ba phénomène immigratoire qui se passe na banzela mo boye illégal. Bato musu bakatisa banzela mai, bato musu bakatisa banzela ya bazamba et tout. Mais actuellement na Afrique particulièrement dans le Congo bandeko na biso oyo basala ba agence de voyage soi-disant pona nga lelo na ko benga ngo sous ba agence de voyage parce que na ba master na nga pe bele ba na ba agence de voyage mais ba ko désolé nga ine na loba kaka donc je suis vraiment désolé puisque ce n'est pas satisfaisant ou escroquer mutu et puis na sima ba côté la kayo dans le sens que non master na nga to mutu boy so mutu ça musala na bien tout ko encourager ngo. Mais actuellement là, il y a beaucoup de Congolais qui souffrent. Bon, éviter population congolaise a un moment un peu dur. Et là, on dit mais pourquoi Bobi Mamboka Boba toujours qu'on est mieux chez soi? Oui, on est mieux chez soi, mais yo ali bana mboka. So ba biso zonga mboka, em susu lingate. Mais yo pe em susu na kati ya RDC na olobi, on est mieux chez soi. C'est parce que au monde a lipa, c'est parce que au monde a miliki, c'est parce que au monde a peut-être loko olia. C'est parce qu'on a une opportunité mo boya ozwa peut-être les lolobi. Ou soit toi na mo niveau mo boya to moyen mo boya. Mais ba misusu ba mo na ngote ndeko na ngai. To comprendre rabato to tika na nous juger acte au mutu asali to pe sa faute na mutembangu na eloko mo mutu asali parce que ya sali yango pour peut-être so ozaki na niveau ou soit ko ba betolo li solo na ye oloba ate na mon niveau vraiment il fallait ça la moitié 5 fois même c'est-à-dire quoi lelo phénomène mo résoudre na RDC il y a ba agence de voyage. Bah agence de voyage basée au moins à 4-5 pays. Dans 4-5 pays, on a peut-être que non, na Chypre, na Maroc, na Tunisie, na Canada, na États-Unis, na Cuba, na Finlande, na cet exemple. Tunisie $2,000, Maroc $2,300, Canada $3,500, États-Unis $5,000. France $6,000, Finlande $3,500. Ayebi que Finlande wana ana mutute, ana connaissance te. Ayebi que okozwa peut-être que visa te. Ayebi que procédure wana ayebi yango bien te. Mais achango peut-être parce que ayoka ki place mo bobi que non na Finlande bozwa ba. Congolais pe tellement ignorant ozalaka na keka wana ah Finlande ezaka nini ote Finlande omeza mboka mwa kitoko soki yikuna bapesa ba misala info komi yo ki pona nini yo pe puisque mutu soka ye na agence de voyage normalement agence de voyage il faut être orienté na agence de voyage au kababisi que non voilà au voyager pourquoi
oh non opesi pe objectif ya voyage non na oki buka vie omoni na Congo mapasi boye na oki ngapena ki place mo boye wana nazwa ata mo 1000 euros mo ata mo 1000 dollars o ko permettre nga nazwa ata na futa pale na sala boye na sabwe malembe pe na kozonga ka mboka na kosa pe ba agence de voyage bazaka na bango na souci na bisote bazaka na souci ya bango moko ba na intérêt na bango moko agence de voyage wa biso bon au moins na Finlande oyo toi na batu bo ya mbokuna il faut komi kuna yeba ke ozana ba opportunité bien et puis permettre yo au sortir boy aller yo pe bon OK ba rassurer yo mambu tout bimisi peut-être 3000 dollars na yo wow dimanche banda te seni bandi bazara pe na mo ba stratégie mo peut-être que ba biso 3000 dollars te pesa na avance ya visa ou soit ouverture à dossier bah c'est l'ouverture à dossier peut-être que 1000 dollars na ouverture à dossier na ba osala aller pesa mbongo boya na 1500 et que malé mais 3000 ko raté et koki o mona pe nini viser c'est nini été oh non moni to kotia ba document mamutu tout mais viser était to proposer aux autres pour Maroc to Tunisie to Chypre au moni à partir à Chypre to ko tamba mo France facile donc ba te belé vraiment ba ko ta France à partir à Chypre to Belgique yo za mposo ko tamboka ni même Grèce ko to déjà combien no ko ta facile na Turquie ko to mo na te Finlande wana ngolo bakangi banzela parce que babando pesa ba raison allez bon ça va aussi na Chypre sinon na Chypre oki se retrouver na prison moko boye kutu non to mona et comme na Chypre wana oteka de biloko na ndaku oteka de ba nini osala déjà bosser de bobi ngapi na kebo na ozonga na ngasu Congo lelo te na kende uluka vie okomi wana peut-être souffrance anxiété bandi dépression bandi stress bandi au moins ndeko mo peut-être à voyager kalaté de 4 mois ndeko wana seni akufi au moins ndeko mo voyager kalaté ayoka na lisute bandeko na biso agence de voyage mitema mabe bandeko na biso o bali banda et plutôt ba o ba na katsa mboka na RDC ngaso mtu abengi ngai masa mo abenga ngai un jour ana agence de voyage na ye abisinga masa na posa wana ba mambo timize etumbuma kian oya na posa otinda batu mo timize no bia est-ce que yo maele na mtu na o boulozo raisonner vraiment otinda batu na Tunisie à l'ère actuelle oyebi que non flomo wa racisme ezana ozo bato tinne na Tunisie osa ba démarche na Tunisie non ça on a 2500 no bia masa na ngai ba mo faut raisonnaka obimisa mutu abimisi 2500 dollars na ye akangiso peut-être pendant autant des années après sur un pauvre à voyager qui est mboka mo botinde na Tunisie mutu ana so coûter non peut-être un jour à Robomayo ba agence de voyage bazo orienté batu mabe bazo bebisa ba via batu ngana conseiller le na ba congolais to koma na courage ya biso moko kokenda ba ambassade ya ko se renseigner au moins ceux qui opérer agence de voyage 3000 dollars pour faire le démarche peut-être il y a France bon France non ba 7000 6000 dollars na PC exemple peut-être bon au PC peut-être 5000 dollars et tu gagnes 2000 dollars pour qu'il France sans visa France ta biso atindo peut-être na mboka mo boyo to kota kuna facile il faut comme kuna ya oloba keno déjà comme Italie abando ya mo téléphone te abando sala oba banko mo peut-être éviter bato wana o ba agence de voyage Dieu me voit ba bongaka te na vie na bango ba okena ba koma na étape mo peut-être bana na bango ba osibisa ba blogo nyonso ba ba sala puisque ngana o mona lelo ba congolais o ba yaka ba uta o mona congolais muso aye aosengo mbongo na nzelo tunye abetelo histoire na ndenge ya komi ndenge azwaki peut-être mbongo wana na pasi même mutu mususa ndimi ko bimisa mboka akoma na mo be mutu a raisonner otala teki nazaki ata mwelo na ngamuki nazako sa mwani bakangi ba bar babuki ba hotel babuki ba zandu ndeno bina voyager na ngakaka na fenga ki conseil ba singa ke na yaka mboko na mboko tanda ko mokimba tanda ko monyokoma na yeba ki ata mambo dinga ba bisenga so na komi na ozomba mo musala
et comme il y en a ça va papier boy na ça va document boy na ça va document boy bakanganga bazongisanga na la na data ndako te oyoki histoire muninga oyi passe na motema bande konanga obwana Congo conseil na opesa bino botika kolanda ba agence de voyage wana lelo Congolais komi na souci vraiment ya robima abetata développer akende kaka asa aso na akende kaka parce que Congo passe leki bosala ba démarche na bino moko c'est pas facile mais zala rassurer za na confiance na yo moko ke oza na confiance en mutu mususu mbongo wana opesa ya fusa elo ba démarche ko dépenser 5000 mais si yo dépenser on peut-être na ba démarche no moko dépenser 2000 ou dépenser peut-être 3000 lelo beaucoup de Congolais ba souffrir ba y vraiment beaucoup plus na ba agence de voyage na master moko na betela bino solo moko j'espère qu'il est solo et toucher bino mais eza histoire mo o egoyede bino et na master mo to za ofanda na ya to fanda na e abeta pi masolo na tala ba histoire oyo na yoki na mboko yo non et pesa nga kana ba agence de voyage nga mo na fanda na bino ba master baba fo ba master baba fo na solo la soute na ba master ngebele ya ba agence de voyage wana kapo na makambo na yoka et puis makambo na mona master wana komi Tunisie master wana komi Tunisie alongwe Congo abia ke en Espagne basali ba démarche tout ba bisi ke non o kita na Tunisie à partir de Tunisie master wana va na Angeli à partir de Tunisie histoire vraie s'il vous plaît. À partir de Tunisie, on reçoit train encore et on met à Barcelone. Et une fois à Barcelone, on me dit que Barcelone est l'Espagne. Oui, Barcelone. Évidemment, on dit que dans le Congo, nous avons fait des démarches à voyage à Zaranini. Mais ça n'a pas fait de calme. Mais à partir de Tunisie, on a train de moi à Barcelone. Mutu peso ka na kati ya mboka azara mpe ignorant na mamboleka na libanda habité que peut-être de Tunisie à Barcelone est impossible parce que pour l'instant route est zate a komi Tunisie ka ndenge zalaka ba bise no buma mbongo muke ya mondo futa de train wana tibas une fois komi pe wana train Barcelone no zongo wapi ba bise kende boyo a joué à train à commune à Barcelone. Pour Barcelone, on va payer ni boyé, c'est un moment na simte moi a mis tout na gaba tese. A Tonio non na commune Barcelone. Oh oui, à aux Barcelone. Barcelone ngoyo, bienvenue mon ami, bienvenue obika ndezala. Ataliga bon. Barcelone na lukata noir moko na se renseigner. Après ça, il peut passer à Congolais moko wana. Ndeko na ngai, bonjour. Après c'est bonjour. Et je cherche yo mo ika biso ba Congolais français na biso nezalara. Ko boana a comprendre que non, o ya Congolais, abia yo Congolais. Ouais, na Congolais. Ya tolo ba ngala. Wo itimboka ni ona uti Congo Kinshasa. Na kine. Jezande ni o ya na yo kinde. Na sai de marche en Espagne et tout. Voilà, on a commis que Tunisie n'a rien à faire train pour na kini Barcelone. On train qui Barcelone, mon cher, train Barcelone ils arrêté. Barcelone, ils ont le roi commune. Et à place moro munen le centre ville place bateka babila. Mba elle quoi zan no le baraka. Barcelone le roi zan ouais, est-ce que le roi commune, le quoi place bateka donc une place moro commercial quoi. Ndeko na banda ko lela. Abando le ndeko na juillet bon, to kende non to ko ma parler bon on a expliqué yo pour bisanga pena mamonde za abenga agence wana non boy ti ba bloquer ba ya peso pe agence amo balongwa place wazaka na ba changer ka ba place ba agence surtout ba agence au mona va changer place aki boa ser boa komi place boy ndeko wana na minute ti le na Tunisie inani non autoka tsamai na 2021 ndakati ici Italie na nzela ya mai ya mer Méditerranée to fanda ngape jumsuka abete yanga kali solo ya rande yo we ngai
abete nga solo abimonde na komaka na meka pe jour musuko traverser nzela mai bakanga biso na nzela mai bazongisa biso na kati ya deuxième fois bakanga biso bazongisa biso mais na bakanga na kati ya nzela mai pona na mbongo mo te o na kokozwa pona na voyager na nzela ya nini ya avion ndiko nga uta kati sa awa akoma Italie vraiment to rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que akembi vraiment na mboko akembi par rapport à bato bakembi na mboko azape l'un parmi bango. Moi si mususu bazwa et puis kaka o non to koma Tunisie, à partir à Tunisie maman to zo avion na nkolo agence ba kitina na Tunisie ba komi na Tunisie abi bon olala na hôtel ngapi na olala na hôtel net ya olala na chambre ni kuna yi pa olala na chambre koto 1, 2 jours, 3e jour, mutuana yaki na pour ba kende France à partir à Tunisie mona na lisuta limwa kabo ndeko na fana na Tunisie $7,000 bandeko na ngai $7,000. Pourquoi? Parce qu'il a fait cette confiance kana bato ba agence de voyage hier harmonie $7,000 non comme combien de personnes en Tunisie, combien de personnes comme mata 8 personnes avec 10 personnes en Tunisie avec $7,000 et harmonie que $7,000 bon to kende binana yo à partir à Tunisie to kende sous France nana yo tellement ba Photoshop bo monika que non à voyager qui n'a pas boy quand na ba mbongo pe ka escroquerie wana peut-être ndep ba mso akinda na bandeko na ngato za maele to pesa confiance na ba agence de voyage ngai na webisa bino vérité na ba collègue na ba master na ngame bo pesa ka confiance na ba agence de voyage ba tumabe lelo yo batu ba ok ba Cuba muto epe loba même pas langa Cuba mais agence de voyage a proposé muto qui est Cuba boyebi même pas langa loba makuna o proposer congolais qui est Cuba congolais non ana difficulté loba même sous français anglais kutu ba kipa ngote mais o tinde na Cuba peut-être ba loba espagnol peut-être ba loba so langue ni nyangwana ndeko comme na Cuba kuna komo kemba bibon na kati saka soki forêt o nini so forêt nyinyo akati sikuna le bouma li le juillet muta kufa pe sangone kenda kabu batu ba kufa batu ba sila na Congo mona muta bimisi mbongo na epo asomba liwa na peut-être na agence de voyage batu ba komi mitema mabe batu ba suna na mawa ya batu te tala ne batu ba kenda ko ta ba résultat de loterie wana mutu muso abeti devi loterie dans prière ne komaka nzambe na gagné nzambe na zwa nzambe pourquoi? Parce que pas seleki viki ba konzambo ba kutuma mbwa ba kipa na bango te ba agence série ba kipa ngo te mutu akoza ala muki ale asombi banini ba équipement na wana acha agence wana bandi ekei o akei asali bo asebwe bandeko na tokoma na confiance na biso moko. J'espère que première partie, il y a série aussi, agence de voyage. Et comme la bande comme ça, va comprendre. Vraiment, tu partager mission oyo na bande ko ba na Congo ba comprendre que non, ba tika couper sa confiance na agence de voyage. To solo la ta biso na biso. Ba tu biso to ali banda to yebse bino ba banzela nini o e ko aider bino peut-être o ko ma place aux gens pour ça. So ngo ki France, so la na mtu na France, so ngo ki Canada, so la na mtu na Canada. Yebi c'est un peu sur la piste de solutions na place cotine de l'embongo peut-être cause na ba ida mabe cause à peine l'eau pa mabe ko koma a peu sur la piste de solutions ah ça qui nini pour ça ça que ça o ko ça la mo o koma peut-être o kende ba tunyo so ba voyage ba kinda na ba agence de voyage te ba to ko tunde ba kemba toujours ba to ba kinda ba agence de voyage. Voilà, merci beaucoup bande gonyo so ba zaki pour Nolanda biso tukutani à la prochaine pour continuer toujours suite et épisode na biso sur la escroquerie, il y a une agence de voyage où il y a vraiment la bande congolais. Merci, à plus.